Que n'a pas la carte. Il paraît vers l'ouela pour aller ma fête au Gapéa. Et ça les garantie vide. Bayer vena non. Bon faut vous dans une garantie. Oh le pauvre garantie, vous dans une garantie. Toi tu souvent moi c'est moi va dans assommer là le pas au foot là. Mais à cause ça OK assommer là le pas. Mais oyebinini. Tango Seigneur les paix à son âme. Ça dit Zagalika moi c'est le mobile bakota raté. Tango yango na suki bakota raté. Tango ngana yembi. Après l'équipe Mikolovier peut boire qui a boire qui nzembo. Okuti makakwa samba miso mpoti kosukola ye miso te mama mokola fungola miso mpo amona moto ya liboso akobeta seyo oza tika koka moi ba makambo ya production et comment qui compliqué tant balobi ki naza maladie bato bakumo talanga boy misu baki tsona na tombo ili puta ba ota mintingini ba kongo benga ko ni mintingini ba oluka so ba posezo kweya donc à un moment on a soki muto aye a sololi nanga on a ke libela aya sololi nanga on a la tlo masque sikoyo tant on a kota ki ba praya ouais na kota ka ba praya sérieusement nzambe ne mokonzi parce que oboni elanga nini soko kabwani na mutu waza mutu munene ayebanaki bato nyonso balingaka yeba oyina yo c'était ça bato nyonso baolinga viele bayinaki nga tokendaka kobeta kuna yaki na 95 na décembre tokelera kosala randonnée à ville toleki liboso il y a institut de Kisangani tango toleki dans tozongi bana institut baye soki 200 bandi ko wololanga sida sida parce que artiste moko oya kola kuna ya mobali ye muta intoxika ki bato kuna partir da awa c'est-à-dire on ina ir sabino ile moko si ayebani makasi ayebani la voix du peuple la voix du peuple c'est bien Vincent Chilouizi, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité na actualité. La voix du peuple, maman nangaye, oh yango yo eye. La voix du peuple, avec Vincent Chilouizi. Montre Musique et Prince présente le concert de l'histoire, le show de la réunification. Wenge Musica 4x4 BCBG, 25 ans après, ils seront tous là. Le 30 juin 2022 au Stade des Martyrs à Kinshasa, venez vivre le show de l'année avec les anges adorables. Wenge Musica 4x4 BCBG, Yabiso Wenge. Prix 5 000 francs congolais. Ouverture des portes à 10h. Infoline 09 00 11 51 16. Une production Mansa Musique. Salut et bienvenue chers amis téléspectateurs dans votre émission Bauta Wapi Nakati ya chaîne Abdo la voix du peuple comme le nom l'indique. Et si quand tu es au Kundele Rabino et si quand Bastar, célébrité Nabino Bauta et sur notre plateau tu as l'opportunité à Mounene Yaboyambela Bino la Cléopâtre Mbiliabel légende de la musique ya Congo Oyo Lelo Lisola Robete Zarakutute et cette émission tu es annoncé Bino événement Mora Mounene j'ai concours Mora Mounene pe au Salama Oyo Bazocha à l'honneur Maman Miliabel et Torolobelango tout au long de cette émission. Mais cette émission sera animée comme d'habitude avec Mbuta Likasu, Yene Torosolana et Torokundela Bisonaye, Masolo Bozana Bezeboyoka. Tout ce qui concerne Maman Miliabel, Mbuta Likasu, bonjour. Ouais, bonjour Vincent, bonjour Nabandegonion sur la voix du peuple, Balandarabi, sur abonné quoi. La précipino Bambo, t'es vraiment ici quand tout Bozali, Naïbi qui botin d'abord message. Tout le temps, ce botali ba uta wapi, bozo pe sapé abino ba penser, ba idée, tout donc biso peut tenir compte nango.
on est ensemble, donc on a des 50 et surtout, na bandara na culte, on appelle ça en mot, na boss Tanguy Brice Lulendo, qui est le seul Congolais ami de Bill Gates, au hasard fidèle aux téléspectateurs, il y a émission au hasard Hollanda Bisso avec Bokeh, mais surtout ma fait Fanzo. Donc Vincent Maloba. Merci Koyamba Maman Bilabel et sa grâce. Et belé bayamba Maman Bilabel mon dire bayebi penzate. On est baye bakeka la kata ya kisasa. Siko biso vena to yambi Maman Bilabel auto yebi ya partout. Donc Afrique mobimba, Amérique latine, Amérique du Nord, Asie, Australie, donc Océanie, partout donc to yebi qui est Maman Bilabel. Et lelo na bauta wapi to sepelisa bino pa maté ezala makamusu c'est bon maman batu batu na mamate avec honneur. Bonjour Maman Bilabel. Bonjour Mbutalikasu. Bonjour na yo pe Vincent. Mbali boso to monana na sepeli mingi surtout na pesi merci na moto apesa biso pema nzambe na bomo ya biso pema yango a permettre to kutana lelo vraiment. Merci mingi na bino. Na sepeli makasi. Merci maman. Première question nanga. Oui. Ozo se sentir ndenge nini tina tango oto kokisi plus de 40 ans de carrière na yo d'autres mots que vers 50 ans de carrière mais toujours active et d'ailleurs j'annonce que vous allez tourner mon nene yo ezo banana Nairobi. Et lo oni ezo sala yo na kata nzoto tango zo mona ba demande eza kokoya kaka eza kokoya kaka même na tango Covid. Tout le monde a Maman Bilabel n'a pas programme mais Covid empêchant. Oh balé qui belé n'a pas de belé parce que la paix. Ozo yo kandenge. Oh merci mingi na question ana ezali na ko zalaka toujours reconnaissante envers Seigneur Lay parce que alaki sanga musala malamu et puis nazaki mwana moko ya botosi nazaki ko landa ba conseil na ye nde permettre ngana koma musika telelo na sala 40 ans de carrière. Pour na ba conseil na yokaki ya bakulutu alors ezaka ye mon côté na travail pe pembeni ya kulutu simaro pe à son âme bango so bakeba ba pe manakimia na zui chance ya ko travailler na ba grand yango pe sangai sikoyo opportunité na balinganga partout ça dit nazali kaka naza artiste monene ya Congo démocratique en particulier mais artiste africaine donc na yebani partout par rapport à Moussala na sala donc na monaka ke balakisanga Moussala malamu yango wana ezobota mbomati lelo mais souci nange ezaka moko souci nange eza moko ndenge miso tozo sala ezali rumba forever elingolo banini elingolo ba rumba eza pona libela eza racine na biso eza bokoko na biso eza musique na biso et ko permettre mbala oyo recrutement salama na Congo démocratique mobimba pona tout ça la découverte ya ba chanteuse ya kitoko surtout kitoko te ya ba voix ya kitoko ba voix solo pour etikala libela donc souci nanga yango wana souci eza ya kobimisa bambilia belette Si on a une question, on a tout na maman. Musique na yo. Oui. Ce qui toche Béanga. Oui. Ce toche Nairobi. Ce qui toche Phénomène. Oui. Ce qui toche Mosiko. Au cantonné au musée dans lobby. Merci. Et ça la secret na bino le peut-être balé qui va se comme en place ou en entier. Merci Vincent hein. Mais comment on a Vincent ça va toi kala yo mutasi. Comment papa Gotinga. Ah ouais, merci na papa. Ndoi. Ezali nini? On monnaie musique rumba eza classique. Faut qu'on respecte les normes, faut qu'on respecte les paroles, faut qu'on respecte les mélodies, faut qu'on respecte les rythmes. Soko kimbi rumba eza base. Aucune musique mususu urbaine et que ça la moins compliqué pour nayo. Ça dit faut maîtriser la base, faut maîtriser rumba comme ça qu'on diversifier. La diversité c'est bon, mais il faut d'abord maîtriser musique classique ya biso. Pose à la makasi na ba musique mususu. Et lo que zo zanga na ba jeune fille ya biso alelo. Ba yaka pembeni na biso ko ba bango bato akala.
Mais moi je pense que na libanda babengaka biso bato akala parce que musique wana ezalaki ko édifier bato ezalaki na ba parole bien ba parole moko riche na mélodie soko on maîtriser yango te non nga sala la musique classique rumba mais diversité est belé neti banzembo to sala na Suzy Kaseya voilà et ça vraiment ba rythme et sangana banaza Africa Senda ba Africa feeling ba welcome voilà c'est-à-dire to mélanger pour qu'on mélanger ba bellissimo pour qu'on mélanger il faut maîtriser d'abord base si on maîtriser base et puis que éducation une bonne éducation yabana une bonne base des écoles primaires na éviter son akosi parce que l'école primaire sont moins dans une base à bien à suite aux à bien ceux qui a maîtrisé base à bien té aux amalamu té ndelo ko zanga na bana na biso alelo balinga ko yepa ya mikolo te babaka bango si basila des phrases ezalaka bongo bango ba mikolo basi basila sikoyo bazobosana ke po ba jeune bazobeta guitare bien bapeta balandaka lokolo ya nani ya papa ya biso Nico Kasanda pe ya sonam docteur Nico balandi bakabasele balandi bakulutu simaro voilà ale ba Suzy Kaseya baye bazola baye bamaika baye badino vangu baye ezalaka référence ezalaka quelque part référence wana nde sikoyo ko sala bino bana bozumo maela mikolo ale bosali kisika esengaka kikala ezala parce que c'est pas pour rien nzambe akela mokili asala bébé abotami lelo ake mais mutu akalaza bon mutu musu aza mwa jeune aza pona mutu akala apesaka mutu asika mayele mokili esalama nde bongo bana wana bazo comprendre te parce que musique yango ezokende kokufa ezokende kokufa po balingi koyoka bamikolo te balingi koyoka concert te biso kilelo non kilelo c'est bien sûr yo posaka na kilelo so tali maman Bilabel kilelo na nzoto benezo dégager merci beaucoup Moutali Kassou c'est parce que j'ai beaucoup de discipline voilà nazana ba discipline ebele na lobaka bana o baoya premier nanga so balandi discipline nanga ba okoma musika eza passe ça dit discipline nanga ndenge eza wana baya ya baza oyebi ke mibali ata mosa soka asa koma kala mais neti babino ba jeune buza ba courage mo ko sakana to mona mwansa le na poids mais olula e bon ozolula mwansi wana kala pourquoi parce que mwansi wana kala mi bateli voilà to sakana ba discipline ebelo ba jeune fille ba kana ngote ba jeune fille mona za na 5 makelemba ana Moutali Kassou ana Vincent ana Dieu merci azana Julie Sana azana batu ebele aliara mitu mitano mais au sein de carrière azolé ça peut énergie si azo baby sanzoto parce que moi si c'est quoi moi ça zali sani bolandelanga bien ça n'a rien à voir avec mibali tozandenge mon côté soki papa azana 5 basi na venu moko na maman azana 5 ya na venu moko mutasambo ya maman et ça papa te il faut ba jeune fille ba comprendre que nzoto na bango esengeza na respect soko balite okozana oza adulte okozana camarade moko ata nzamba na likolo akolimbi somo muke il faut tout la vérité alors ba moi nanga sa koli azui une chance à libala te donc azui camarade moko sa mais soko za na camarade bisato mine mitano et loko zo bebi sa carrière ya ba jeune fille yangwana maman Bilabel na kopo ba tout à kopo batala te yo mela te hein non je bois pas d'alcool cela ne veut pas dire que j'ai jamais goûté à l'alcool mais na coca kango te moi champagne tu sais champagne ko melango moi demi coupe ou bien ko mela cure royal champagne basangisi na moi sucré na kati parce que aux ali faible en alcool voilà et le golo baté ki yo moi na moso tuta 5 bières 6 bières on est commis trop ba comment tous les jours balobi manque de discipline eza lelo na ba nego ba se te bazana discipline tata balobi ye maman Bilabel asala makambo ebele yango wana azoba na biso to lembisa ngo non j'ai commencé la discipline à 22 ans il faut que la discipline aux jeunes donc ozo komela nango na banda on a ki mubange te non désolé parce que
Seigneur Lay a dit qu'à Tchanga na moi discipline moko babi mama ozala boy olingi libala ou olingi carrière so olingi carrière ezala ba discipline nango so olingi libala pe yana ba discipline nango alors libala na carrière basala ka bon ménage te désolé yango eza na phrase mon Seigneur Lay ayebisaka yo na kangango ti lelo aloba yini aloba na yo je crois que vous se rappelez soko olingi carrière kata makambo bolingo si soko tie bolingo liboso carrière ekufi ayebisanga ndenge abi na nga atalinga mokomso abi Marie Claire yo nzambe akela yo bien adesina yo bien oza kitoko koleka basi nyonso te mais nzambe apesa yo tous les atouts oza na mongongo kitoko oza ndenge oza na bois noir charme moi acoustique sikoyo nazoloba ndenge aloba na nga abi oza mpe douce mais keba douceur na yo soko moto mpe ase fie nango okobete mpe kisambeti mpo naza douce de nature mais soki oyeli ngai désordre wana mpe nde okoyeba face na nga mosusu mais naza douce de nature je suis de nature sociale je suis de nature moi généreuse moi je partage so nazwi moke na partageaka na bato nyonso naza na bango mais sikoyo nde je suis un peu colérique so nasiliki elio nasilika makasi nakosata mosu un an nalobi si opete so kosalinga mabe ya makasi alors alobi na nga il faut kosala attention si tu es vraiment si tu tombes vraiment amoureuse osala carrière te napekisi yo tolinga okolinga mais au moins réserve moke obomba na musique parce que musique ezali très jalouse musique esengaka biso temps plein c'est pourquoi monaka la plupart des artistes oyo bakenda na poto mosala ebebaka parce que tu n'as pas le temps plein ozo obligé faut que nosala mwa plonge okosala mwa bacoup de main moko boye ezopermettre osusu te orepetaka. Moi je répète au moins 3 fois par semaine. Je fais le sport au moins tous les jours. 1 heure du temps de sport par jour. C'est par là que tu comprends que na souci wana zaki nango pour la carrière il fallait que yemoura giro pe côté boli. Exactement. Ça c'est vrai parce que ceux qui au boti fruit moko ya sika. Ozako batelango ebima etikala. Il faut protéger on a sens wana. Parce que jeune fille ceux qui moko ozui été protéger était bato libanda baye mibala libanda baye bakopebisa musala. Car soka sali kaka nzemo moko pa mobali wana kenae. C'est vrai na sala vous encourager pe lelo moi la moi si je voulais permettre na moi la mobali c'est mieux que moi la moi si batika ye. Te kotika ye libre et simbate. Bakopebisa musala. Parce que Seigneur le amonaki nanga likabo nzambe atia nanga amonaki ndakoza la représentante ya ye valable. Ti lelo à transmettre ngai mayele façon ko sala nzembo façon ko maîtriser nzembo ndenge nya ko telema na scène po natikala kombo netikali libela na libela po nazo représenter chaque façon na quelque part talambili ya belle tabule mutabimisa ye talambili ya belle tabule mutabimisa ye parce que na respectaka ba principe na ye ndenge mutu po akende musika na carrière. Voilà. Si vous respectez le principe, on a été simbarate. Voilà, le lot, maman Miliabel Azan à l'honneur, il y a jeu concours à mener de ça la Rumba Forever. Tolingi le loto Lumba Forever. Ouais. Tolingi le loto découvrir rencontre nayo na papa Taboulay Salamara Ndingi. Attention. Oui. Yo olobi bien que émission eza ba uta wapi. Maman Miliabel abandiga na Seigneur Lay. Oui, c'est vrai. Maman Miliabel azana source. Quand on a la caméra, on va remercier Papa Simaro, qui est notre papa, oui. Paix à son âme. Seigneur Léo Hazard, n'a pas défini, n'a évité de l'avoir défini. Mais sans oublier Samangwa. Ah, il y a un tout là. Sans oublier Abeti Masikini, Paix à son âme. Oui. Voilà. Donc, un peu de votre... donc il rencontre Nangai et Banda d'abord Wapi. Quand on a un goût, tu réchité dans la quartier 12. Oui, tu aurais chité dans la quartier 12 Nanjili. Maman Bilabel, donc Marie-Claire Boyo, jeune fille. Ou jeune fille dans le quartier Nabiso. Et les cas de jeunesse. Et les caca,
D'abord le cas d'abord ngai mwana matonge pe asona mi papa mba gisoka moni ngaka obenganga maika pour na kola pe na matonge. OK. De jeune âge ba muketi. Obotamina wapi? Na botamina Kinshasa kaka. Voilà. Na koli na matonge tina 13 ans. Voilà. Na âge à 13 ans banda na ki na 7 ans na so na bandi ko yemba. Banzimbo ya bela belo bazo kamwa be. Mwana mukio na 7 ans zo yemba banzimbo ya bela belo. Faire découvrir maintenant Bela Bello. Bela Bello. Dans moins 1 minute. Ambalisi degenange dimenea. Nanegia memejalo nono walo nyebe kuko mimbinyalo jolo mwanji uzomona balobi ni mwana oyo mwana azana mungongo wa so na koti na douche batu matoye baby Pas spectacle. ti na ba 10 ans nazo continuer nazo ki ma classe. On appelle si conseil ba jeune fille qui ma classe c'était wana ezali vie nanga makambo ya vie ko kana raté. Alors tant on a commis na 13 ans tolongwe na matonge toke na 12. Wana papa we matin azo tumula ronde. Atumula ngale la moninga après. Te azo tumula ngale la moninga après abaroba maika yo mwana kachi matonge okenda wapi atumula nga bongo. Tokomi na quartier 12. Na comme si on a 13 ans, na bandi otala siko tantine Betty. Père son âme. Ouais. Ah. Ti balobi mais Marie-Claire. Oko kende pas oko tape pas Betty. Nani na obanda ndeni. Babi singatin comment? Babi te papa lobi non, oza trop jeune. Ouais. Tant on a comme si on a 15 ans et demi na komeli tantine Betty. Na bingai na zana âge boye na lingina bana royemba. Mais sans blague oyebi ke na monika na poko moko boye na vani na lopango. Oyebi ke a Kwesson. Gérard Kwesson atindi Bilonda. Oya danseuse ya ya zaki doyenne. Voilà. Ya daki doyenne ba danseuse nyoso. Miso to aki baleki. Tango sala ki lettre ngo. Yo moko ke na otika ngona lemba kuna to. Na tindaki mutu. Moi grand moko a quartier akende ko tikelanga. OK. Atiki kuna na lemba baye ko zwanga. Tango na komi oyo ke bebi singa yemba nazo lenga wa na yembi nzebo moko oui na kati yote wa curiosité ka Gérard Kwesson aye kozwa yo yemo kuna atindaki demoto atindaki Bilonda qui est parce que lettre tozomona mambila belte na vidéo ni ne convainca qui est as ni pesa pa na ndeko. Merci na question wana parce que à l'époque azaki ko recruter ba jeune fille. À l'époque tozaki Sophie Laïla na Marie-Paul à moi c'est Marie-Paul ya Wengete. Donc azaki ko recruter bana basi po tantine beti qui a besoin ba jeune fille. Ba jeune fille ko yemba na ko bina. Nde siko ba ndimi na ya ba benginga babi bon sala concours. Ndenge to nazolenga makasi. Vous savez quoi le trac ça nous arrive et ça est comme la montagne quelque chose à grande chanteuse le trac et comme la yo parce que tu sais pas à quel public nous nous avons affronté. Voilà. Nazolenga na yembi nazolenga. Gérard la question d'abi non. C'est une bonne chanteuse. C'est parce qu'elle a un track. Bah engagé bah zunga mbala moko. OK.
sans pour autant otoyemba nayembaki nzembo moko mais na olenga na kolenga mais babi oyo aza bonne chanteuse et puis ntango nawumeli akwesio natali nga moko mosu alobi toi tu seras une grande vedette nga nafandi ka bongo oh, papa o ndeni nango yango nini yango abi toi tu seras une grande vedette c'est pourquoi quand tu fais des bêtises je te tape aïe azaki so nasali neti désordre nde bajeune fille basaka omoni fo agogolanga abi nabetako parce que ozala grande chanteuse abi yo kozala mwasi baministre mwasi bachef de l'état aloba nanga bongo wana na ba 16 ans donc tobandi mpe batourne kobeta-beta na mama beti na mama beti oui okolenga biso boye te okimaka mama beti bon bayaka koluka suna makasi ça c'est vrai vraiment bon eloko nazalaka très déçu et pas maman Betty parce que histoire moko elekaka kuna ezaki nini ezaki tango arekutaki ba jeune fille arekutaki pe ba jeune garçon ba danseur na pe si lambe lambe et que lambe lambe aza collègue nanga tolaka esika moko ya ba rocherette alors arekute ba garçon ebele toaki au moins 40 au moins 20 jeunes filles na ba 20 jeunes garçons tozoza ye pas zalaka siko tozolalaka kuna makika kuna tozosala ba sport bobanda na tongo ba 5 heures bolamuki bobandi ba physique et tout ça après bobandi danse moi mon rôle c'était pas danseuse non voilà naki choriste choriste ezali soki leader azoyemba bino bopesa ba réponse bato basaka confusion ba cœur kosa ba cœur sikoyo parce que bato mi baloba ozalaka danser non basaka confusion na concert nanga nga nazalaki choriste sikoyo abeti atala lobi oh mais Marie-Claire oza choriste mais okozala pe bonne danseuse mais faut avoir formation pe ya danse yango bato basaki confusion et puis à un moment ba danseuse bakimaka ye ba Jackie Olanjo ba danseuse bakimaka ye ba ken orchestre mususu sikoyo comme jour moko sala spectacle ba danseuse bazate na bilonda na deux danseuses moko sikoyo na signé par la Diomba yebisi ngabi oh Marie-Claire est-ce qu'on peut na danse moko ça va chorégraphie na bini pe chorégraphie moko bato babeti maboko siko confusion yaka na wana c'était pas mon rôle alors eloko décourageaka nga wana nasali déjà 4 ans un jour tovandi ka boye tomoni baye na mama moko boyanganga oh en tout cas nzamba zotalanga moi je suis pas de nature hypocrite naza très ouverte nalinga zigzag nga nazaka bo direct tant on a silikelaki on a boyaki retard sinaki direct sikoyo lelo boya bo charme nga botima baloba sukali na kiti nanga motema sikoyo tovandi ka boye toaki au moins 40 personnes na kati ya nini ya salon ya mama tantine Betty tomoni baye na mama moko boye na nzungu ya bokoko alors tovandi tomoni ka mama moko aye na nzungu ya bokoko alobi sapato ya tantine Betty ebungi autaki nango poto tozoluka moyibi aza na kati ya ngape na bandi oseka po ngalaka mwa comédienne nasekisaka pe mingi na bandi koseka na ngai bazozwa nzungu bazotambusa nzungu boye tosali rond tofandi cercle bazotambusa nzungu mwa sone ko aye kotelemisa nzungu na makolo na ngai oh Marie-Claire yo mto yibi sapato oh nazoloba lisolo yo po bato ba comprendre misu ba comprendre ka te tina ni na longwaka na kosa bino te na yebiso Vincent na yebiso Mutalikaso na lela lokwa matanga parce que ba menaça ba yo pe balika Tantine Betty oza moyibi oyebi sapato na yebi couleur te et puis le colomoko te bayibaka makolo mibale oyoka lisonde ezo continuer moyibi soni ya ndenge wana donc 40 personnes encore chokolo songi yaka na ba danseuse na ba danseur
La ndoki ndombe na pese mbote ndeko na ngana. Donc ba benga muyibi. Obi la seule personne o aloba lobi abeti au sali grosse bêtise. Moi dans ma famille j'ai au moins 5 sœurs. Alobi na ba fille nyon surtout aux na bangwawa. Marie-Claire, aza fille moko correcte. Ce n'est pas elle. Voilà le bon. Ah, gérer la poisson. N'a pas si tonton à poisson va bisou place à Zabi. Paris, Togo. Oh, tonton à poisson vraiment va bisou. Alors ce n'est pas elle la bête au salaire au père d'éléments. Au père d'une bonne chanteuse. Eh, ye kaka. Doit croire na nganga. Ba kwa na nganga wana. Eh. Ngape na kangi biloko na ngana bi ngape fona kende pa ba parents na biso. Ba na nganga mususu. Oh. Oui, c'était comme ça. Nabi fona que nous ba parents nga parce que ba koselinga makam. Na yebi chaussure wana te mabe, réputation mabe. Oh. Nzambala la raté fille moko tozaki na njili kuna akufa pe comme ne mami. Tanga baloki na simandako. Ba beteli lisolo. C'est-à-dire belle sœur ya Betty, tantine Betty abimaki. Tango akena nzela akokutana na niese ebo kwa Betty na sapato na bazoluka. Ozomona. Azui sapato wana ye nango. Akeko pesa tantine Betty na mayele na kunzu. Tango yo pesa na kunzu master na ngana mwana quartier amoni. Ayako sabi Marie Claire yaka nana. On a compris que tantine Betty okanga abandi okanga. Oh Marie Claire a changé humeur. Oh zakaka leki na ngai oza mwana biso moko yaka vraiment kokendete camarade na ngai biso ngabifa na yo. Bazolo bano boy parce que bakangi sapato e pa nièce na ye moko. Nazaki blessé na simbinzela na kenanga na kangi biloko na nga na kepa na biso na bi c'est fini na koyemba na nga sute Gérard la question na bi abeti na yebisaki yo osala erreur osambusi fille ya batu eza yete azali très honnête mona mwasi wana azali bien a l'éducation bien azana bakambo na te moni siko et maman bilanga moi je trouve on dirait ça destin on zamba trasaki pour si. Parce que bébé la tantine a Betty peut-être au moment où on a bilabel à la Cléopâtre traité. Té, ezaki nzamba trasaki nga nazo mo formation tout ça maintenant les cas. Mais à quel moment il sou kozonga? Nazonga ki soutien na kenda libela tant bazo ko lukanga na ndako no asigné ki contrat fois zonga na yebisi ba parents nanga nazonga soutien. Déjà papa nanga azaki d'accord OK. Mais c'est vraiment que signé un contrat. Contrat ngo vraiment à l'époque ba contrat zalaka vraiment té. Babino a signé qui contrat tout ça il faut zonga kana bid na kozonga soute na kati et après na vai na ngana ndako quand na vai na ndako na moni mutu muka yeko lukanga atei na epte soko akufa soko azali aki saxophoniste na trio Majesty non bazaka na trio Majesty abi Marie Claire yaka bazoluka yo sama ngwana na besoin na yo nabi vraiment na koyemba na nga souté ça dit aura déception na ki très déçu nabi na koyemba na nga souté vraiment na lingi na nga musique yango so babité il faut tenter ka chance na yo parce que ça mangwana za artiste munene et ko peut opportunité bon il y a pas de problème na ki ça mangwana to sali ba tourner to ki ba mbujimai to ki ba katanga mais grâce à qui toujours na ambition na comme ma grande vedette vous à la choriste te na monaki wana pe na yaki nazo sala eloko nga na lingite na longwa ki pe lisusu. OK après combien de temps? Na saki 1 an. Après na longwe na koti nanga cours à sténodactylo. Oh oui. OK. Tant na koti cours à sténodactylo na zo ko la mot anglais ko beta machine. Professeur na bandi ko luka ngai ki muziki. OK.
bafille nakuta ye kuna nzoka nde balingaka professeur basaka cope na professeur bandoke nanga kanda ba jeto na kimi siko ya lingi pe bokota na muziki na kota na muziki na kimi nanga na fai nanga na ndako na bi muziki penza na tiki steno botiki na tiki na fani pe na ndako sikoyo eleki mwa mikolo na moni su atei wana ayesu ko lukanga abi Marie Claire vraiment siko eza penza grande opportunité Seigneur lai mutazo lukayo ngabia nabi pardon tikanga makambo wana sikoyo ndoyi nanga mutabokola nga koko nanga ayebisi abi papa tika maikalala asa su midiki te bangala ne balobaka tika ye abi te koko oyo pene ezali tabule eroshoro azoluka mwana yo koko na yo akokoma ye pake na toitere abi tika maikalala fanda asali une semaine batour ayaka kaka na njila ayaka betelaka tabule lisolo na yo te tabule adécouvraka nga na émission ya lukuku 100 poupée à son âme kutu yango pe baamona image nako azoyeba nze babelabelo adécouvraka nga na nini émission wana nalati pembe boye et puis elamba nalataki ya mariage ezalaki ya mwana lukuku 100 toyaki même taille Tant bazo luka basala moi ezala lokola moi scénario moko ba babite nazana robe nanga robe ya mwana nga batai moko na mbili ya bel balati singango allo na image yaki da munene na buke verbata nazaki ba batai wana talaka nga matose bana nango bandaka voilà une semaine a dû insister insister tina ndimaki toke pas Seigneur là il a mis pour la première fois na vani na otanga bi artiste munene ya Congo ayisanga ka phrase moko abi nanga lobi Marie Claire Mboyo komo na musu nani na ebise komo nanga Mboyo Mbilia Moseka eza lokola mademoiselle mibali babenga bango bamonga monsieur Moseka eza Mboyo Moseka Mbilia donc Mboyo mademoiselle Mbilia donc ça pela 100% mungala te moi ndambo na moi demi Dakar ya Congo parce que papa aza ndambo mutakisangani Esther aza côté moko Esther ya on aimba ka Swahili bien olobaka pe kwa na lobaka pe Swahili bien sikoyo alobi nanga phrase moko alobi abimbilia nakopesa yo ba milliard te mais eloko nakosala epa na yo eleki ba milliard ti lelo nazolia bazolinganga na libanda mboka banzembo range fai na mitema ba congolais ya ba africain eloko alobaka kopesa nga eleki milliard yango wana yango wana azaka toujours reconnaissante envers Seigneur là et puis na bana na yenyo na pesi bango bana Seigneur là yenyo na pesi bino ba bisou ba mama ministre na biso ministre vice ministre provincial ya culture Yvette na pesi bango nyonso ba mbote et belle place bazali ba mélodie ba Youssoufa ba Peggy Tabou ba Patou bango nyonso ba ne belle na azana Paris. Ok. Maman Mbiliabel, l'histoire nous oblige. Il y a bateau baelelo, baebi si vous êtes une légende de la musique nabiso otikali ya libela. Mais bateau on a besoin baeba histoire na yo. C'est vrai, vous venez de nous le dire tout à l'heure que moi la moitié de la musique sur un cadre na pemé na moi la mobali ou ya pe na talent et ça bien discipline Rosal. Voilà, mais c'est quoi biso bateau to yebité tout bateau découvrir yom to qui bien encadré pemé ni ya papa Taboulay ni les salles qui encadrement ici la maman Mbiliabel le salle nzela. Et ça qui encadré nga bien na koli bato musu basa confusion babaka non. Parce que Seigneur là azoki ba chanteuse musunde kimi sakinga non.
eza bongo te basaka confusion lisusu mpe bakotisaka ke comme na bolingo esimbaki susu te yango esengaki bokabwana te eza nde nga nde mutu napumbwaki obayaki te nabayaki te ezalaki nazoloba ngabi asalakisi nga mayele wana zwilaki yo deja fa ya tes na beusiel te fa ya tes wana nazano na frise fa ya tes azalaki aovanda na ndako nanga kutu ok nga tu sais quoi objectif na ngai ezalaki ke nazala koyokela bana basi zuwa te voilà nakomona musika voilà musika nakomona esali ke nazala do esprit ba star voilà esprit wana lokola mwasi moko mwasi liboso ana palais voilà ntango papa azwi ya mibale encadré na ya misato azala gentil voilà mais ye ayebi supu na ye alambaka soki atiaka dongo soki atiaka tanga usi wana supu na ye voilà parce que là où il y a 1000 femmes il y a 1000 beautés neti nga basi oyo baleki nga na kitoko makasi nayokela bango zuwa ata moke te oyo mpe nga naleki bango nalingaka bayokela nga zuwa te parce que ose complète ogardaka bande na yo si nga na coin na nga na cointard na nga na carré na nga voilà donc nakoya te na koderange na carré na yo mpe koya koderange na carré na nga te digéré yo moko ni gérer yo moko c'est-à-dire là où il y a 1000 femmes il y a 1000 beautés oloba te koza na copain na yo atala sous film sous te wana okosi ça n'a jamais existé et koexistaka nango te c'est-à-dire quoi mobali bolingo na bango yaka na motema mais physique na bango ezaka fidèle te est-ce que vous comprenez nga bolingo mibali balingaka na bango biso na motema mais na physique te physique est-ce que vous comprenez bon grand garçon physique na yo wana physique est-ce que na convaincre bino est-ce que vous comprendre nga parce que zanini omonaka na religion musulmane basala tout 4 femmes pour na ni bayebi ke na 4 femmes moi qualité nyonso tout eza wana papa moya zigzagé sous libanda ezate mais malgré ça ba zigzaga ezalaka mingi penza te parce que omona oyo mama liboso ayebi kolamba pondu kitoko oyo amibale soka sali soupe à sauce grave ya misato soka alambi mipanzi grave oyo mosusu alobaka français makasi voilà c'est-à-dire azali complet mais sikoyo eloko nini yango esalaka ke ebeba soki moko abandi kozigzage epai malade yaka bamama mingi babanga nde malade parce que soko se protéger te singama tembele sadinga objectif na ngai ayaki nayebana donc nazala koyokela bato zuwa te parce que nayebi bana basi mosusu bachanteuse mosusu zuwa te mpe nayebi nzambe apesa ngai 5 mipiku 5 mipiku elingi oloba nini nzambe akela mutu na mwa mosusu apesi yo bénédiction 5 mosusu apesi yo bénédiction 3 mosusu apesi yo bénédiction moko nzambe apesa nga ebele na mosala yango ya miziki apesa nga pena akinela nga pena mongongo akinela nga bacharme wana akinela nga bato basepela na musala na salaka na koyokela balinga zuwa te surtout baclip ne pesa bato ba vertige ndenge otayelaka caméra on dirait les crabes maintenant donc pour dire que séparation non atabulai te ezali nakolaki nakoli nazoloba bon vie asalaki singa musala mais sikoyo na évolué nakende nga moko na ndenge na ngai mais bato tu baa na poto bazolanda biso enfin poto kaka te diaspora tout bayebi version mosusu toana bauta wapi tokobe kobimisa parce que tokobombaka boye te eza malamu loba na yo wi ndenge bato bayebi te na balaka te il paraît via loelaka bapale bafete oyo kapeya esali ke garantie vide baere pena yono bofo futa so garantie okutu adusu bamose moko alobaka asomelaka lupa ofutela mais akosa yo ke asomela lupa te merci wana en tout cas eza na binoko ya bato te nakokosela mutu te apere son ame mutu asala ngai apesa ngai chance nayeba na mokimumi nakokosela te nayebaki ke ezalaki bapesaki garantie à long terme bapesi garantie ya mikolo ebele mais sikoyo ntango ekomaki ekomi na suku ebi kaka bato bazalaka babayere ndenge bazalaka te bo boza na mwa retard
na basongi songi ya bato fo bobima kaka et puis bato oyebi congolais ebi kobamba makambo il faut kosalaka attention na congolais bayebi kobota likambo babambi yango mpe ekomi ya solo te wana bazokosa ezali bongo te eyaki bapesaki garantie mikolo ebele ntango ekomaki na suka bon on dirait vie mpe azalaki na besoin ndavana na nga su wana te po toa kokendekende na biso mpe batourne tozoumela période moko tosaka batourne 1 an na poto ti ti amérique donc tozalaki su na ntina mpenza ya kofanda wana toumelaka mpenza to ezalaki bongo te nde bazokanisa parce que soki osombeli motu ndako si bacertificat ya d'enregistrement ezalaka te bonga mpena mokolo ata nakende na université te quand même nayebi kokoma kombo na nga Maman Bilabel, n'a pas bello beaucoup. Il fait ça sauter à quel côté à séparation. Maintenant il a gagné son alors. Olingolo baso na bala. Non. Ngako tukuna na opportunité. On fait ça sur tuna. Ara côté musique. Era yeba secret o. Oui. Nani a commandé moi Nairobi. Ezali ya merci na question ezali panga Brazos ça pour frapper. Brazos. Panga Brazos muta commandé mboana. Akomaki yango na Swahili à le Seigneur lay abaloli maloba ya lingala ezaka deux versions moko yemba na Swahili moko na lingala c'est vrai mais version Swahili tu yemba ngote boyeba ngote po bayembelaka baba Moi le président à l'époque président Moi à l'époque ti baye ko changer bati ya lingala comme neti histoire d'amitié entre deux amis si on dege Brazos ta pesa yo yemba yango asengaka permission pas Seigneur lay auteur compositeur Bachanan. En tout cas on a sikofona tala oyebi ke na yembi mingi ngana interpréter presque 300 parce que Maman Bilabel na kosa ote Nairobi et côté silicon de Bilabel la biloko ko lia ya ba Kenya wana so ya East Africa mobimba ya boyo ko silaka jamais na Kenya balingi nga kuna maka na boyi te na lobi te ke bande ko nga Congo balinganga te balinganga ko me ya Kenya balinganga pe me balakisa bolingango pe te voilà mais kuna pe na balakisa bolingo makasi il y a un tout dit bongo parce que ceux auteur compositeur dans les aïeux tezanga droit d'auteur kana zali kaka interprète mais ba droit interprète pe ezalaka oui ndenge to touchaka ba droit na biso na sokoda droit mécanique ouais na pesi kutu président Josare ya nyoshe ba mbote belé ndenge azala zo bunda na bunda parenthèse mais na sokoda ko bolingo siambela o mema bilabelio comment combien de nzembo on va checker là que non bilem hôtel compositeur bilem pour yo kuno zaneti ku kontia te nazali administratrice ya na sokoda bino bo gérer biso te bon mutazo gérer ezali président nyosh toza pe na DG na biso agu na pesi ba mbote na ba collègue na ngani nyonso ba Sam Chito ba Banani Paul Balenza ba mbote jusqu'au on a actif et donc la carrière on peut peut-être combien de y a eu beaucoup de hôtel compositeur bilem en tout cas elle qui 20 chansons te OK mais n'a interprété presque 300 n'a interprété banzembo ebele ça dit li konda nga kuna na sase mais après ne belé ce qui est que na kei kuna na sali demande ba kopesa nga bambungu ebele ça fait 40 ans carrière n'a interprété banzembo ebele ba droit na nga oyo on interpréta na ba droit compositeur ezali vraiment merci beaucoup pe na sokoda tozokama mike président José nazo bundana parce que ezande ba société belé bazo futa te bazo futa ndete ya ko sa miracle te faut ba futa ndé pour futa biso Maman Bilabel toza ko évoluer avec notre événement jeu concours toza nango Rumba Forever il faut tout s'il vous plaît faut corriger ezate nazo intervenir nazo corriger eza Forever Rumba Forever Rumba tozo balola anglais pe munoko na biso teto Forever Rumba je pense que pendant etoloba sport ezo leka c'est-à-dire que tango ye moko azali wana chancel boko tse po apesa a décortiquer ngana na domaine nanga o nazo ko décortiquer kundola po batneko ba rotala voilà besika yo uta tant bani ba interpréter yo Maman Bilabel a quitté Taboulay abani parcours na ye la bandi carrière solo na yo mais la carrière solo non je me souviens il y a un moment Maman Bilabel a passé un moment très difficile oui ça c'est vrai ezaki nini balobaki nanga na sida tu sais quoi na mona méchanceté na biso ba congolais et dépassera moi dépassera penza limite tu sais so balingi ba sambusa yo ozanga ba cop faut ba coller au sida
Voilà, bah, il y a est-ce que baya yango baka na somo Papa na mamote. hey ta période wana nanga na envoi mamoko à l'époque aza boss moko à pétrole ya za ko sanga contrôle chaque mois makila chaque mois ba azo bomba ba résultat tanga mboka ya Gabon te wana libala Gabon c'est silakati mais Gabon wana balanga nga penza est-ce que kolongano na freezer eza Gabonais pourquoi Suisse pas tout Gabonais wana ta yibu ta produisa pe modira pour voir phénomène ça c'est vrai hein ça c'est vrai la Champs-Élysées ça c'est vrai na fanda pe na Champs-Élysées c'est-à-dire Gabonais wana atiaka penza mbongo ne enche pour na sala production wana ya phénomène donc ba quelque part il peut influencer ka départ na yo papa tabulay arasiraka ke yako zombo na yo bokwa te likonda peneza yako kweya ah ça c'est vrai so na vani ka bo kri ba brique ye mais la fana na vini na vani ka bo ba brique ye yimta bo mali bala wana fait te en quelque sorte nazalaki na besoin na évoluer na ndenge na nga évoluer na problème de ber sikoyo à l'époque na période wana baba jeune fille musu bayaki déjà beyu sela zalaki fa te sazalaki afrise zalaki na ngoko continuer bayebi ba camarade ko yo tala ba sikoyo ngape bon sikoyo nayaki jeune donc mutu moko abisinga bi mbili ya belle soko olala pongi lero oyo ozwi no baridi te ka bato ka nde yaka tabi nde oyo na bois noir no ozwi no baridi te profite balingi yo baleli yo sege ya sepela na bois noir no te pour na album wana ya Basili mera biba petiola te wana ya maquillage bon na bomi na nga te to trichaka na biso kaka nga na trichara nga na bomi na nga te na nga na nga mwindu chocolat mais na mbeli liposo na nga nakomi mwa chocolat ya mwa makasi nde bazokitikaka Nathalie Makoma mwana nga napesi yo bizu soko osali wa mbeli liposo ya nango mabe te ezali mutu na mutu azali maître ya nzoto na ye boti kofingira nga Nathalie Makoma a décidé a éclairci liposo ya nango mabe te nga mpe namonaki yango ezali mpe mabe te ntango ayambeli liposo na ye nde bafingaka bato oti Caroline tosali boye nga nakritikaka na nga te mpo nga moko mpe natiaka mwa ntsoko na exagéra te me na trichaka mwa tozonga na lisolo d'accord ngala olinga na yeba olongwe okei olobi très bien ozali na posa évolution ozali na problème te mais mpo na ndini album wana phénomène mazili album mobimba babwakela na babwakela mais excusez-moi, merci pour ta dédicace na question là. Mazili eza nzembo ya bayandi. Oui. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile. Eza nzembo ese salama na bayandi. Nga na sali kaka na modernizaki kaka. Ya solo. Sabone monganga et puis bugi po chebe yo te waro bugi na freezer phénomène à Kenaye si tuwata ba ubata bila wapi tantiteleka ndenge na ndenge paina yo kasi phénomène oyo ezali étoile finale. Mais oyebi nini tango Seigneur le paix à son âme ça dit zakalika moi c'est le mobile bakotaka te tango yango na suki bakotaka te tango ngana yembi phénomène yake na ye après eleki mikolo vie pe abwaka nzembo tika kokosa okuti makakwa samba miso mpoti kosukola ye miso te mama mokolo afungola miso mpo amona moto ya liboso akobeta seyo oza
C'est comme ça la vie. C'est comme ça la vie. Yo peta ko boyo ki demara. Au côté les studio. Les kamba koka. Surtout les phénomènes. Wana zanga mtu na sanze mwa. Bon biletika. Wabi ke Rigo Sam sa sanze mwa. Ngara mais yo yebisa ke parigwe. Badio na muto. Na PCP bambote Rigo Sara. Vela so bamundele. Bamundele na PCP bambote belé. Asala ba arrangement à kitoko. Mais on dirait ça qui n'a moins avancé. Avance il y a phénomène na la komango. Na la koma penanze ma phénomène. Comment on a un compositeur? Moutassa siko arrangé les Rigo Star. Non mais maloba tout on a maloba tout et angai. En tout cas, c'est ça la raison. C'est ça. Mera oliga dribble biso. Tera dribble wa. On dit pas phénomène. Mère maintenant loba, c'est comme jouer guitare et qui les mélodies. Moi on va la montrer ça va tout pardon. Il y a pas de TV qui vient. Au moins des macaques on a dit. Que ça va épisoder. Que l'on les potité. Oui, c'est voilà. Oh, ça. Et soit gaillé, Nalinga. Te na mona ikaka normal ke o mi mosina mobali so bukabwani moi ba échange ya ba nini maloba ya bien te zalaka na ngo. Oui. Oui. Bino basi, ezaka question curiosité. Bino basi. To saka ni. Soko tiki Vincent. Ok, pas ça, dans le code. Vous avez sur intérêt au tour à Vincent. Mais il ok, il n'a pas un milliardaire. Il n'a pas un milliardaire. Oui. Milliardaire Bateke. Milliardaire Bateke. Oh! Kasi wana ezo keka ko. Oyebi ka balaka nga penza so. Na yebi ko. Après ça pena mbongo penza. C'est vrai. Ba mama ba liaka pena papa liaka pena la. Yakono cha Bilebel Bateke. Milliardaire Bateke chora. Bero ozotia mabe. Siko yo ke pas milliardaire. Okobo kwa lisuba mbwa kela yo mozaka lezi. Eza kaka composition kaka. Composition ya oyebi oyebi nini? Oyebi nzembo. Oyebi tango nani oyo? Papa Simara mbisaka nga nzembo. Mobali ya bato mobali ya bebe. Balobi on a bwakeli mutu moko boye. Ozo mona ezalaka mutu na mutu asalaka asosoloka nzembo na façon na ye. Okoko empêcher mutu te. Avant na biso to sosola. Yo boko na do inspiration. Inspiration soko yo ko freiner ngote. Oui, bien inspiration yaka environnement muso yaka na ndoto netinga so na lali na loti musique ba pesinga mélodie na ndoto. Il y a des fois la vie courante, vie à tous les jours pe ndé to vandi bo mona pe inspiration ko ya. Oko freiner ngoti. Voilà, merci beaucoup Moutalika sur pour avancer l'émission. On a parlé moment moko passé qui difficile. Moment difficile ba kola kinga kenaza na sida tout ça. Bon moi si moko bo maman moko natanga kombote alobi ke vielei mutu alobaki likambo wana akoseli vielei pe a son âme ngobi ke kosakana te ngalinga te muta sakana vielei pe a son âme aza soute blague te c'est un monument a sala ya minene na mboko apesa valeur ya Congo démocratique a beta Olympia soki pendant une semaine tantina beti pe so aye a beta pe de sous Olympia. Sadi baza ba valeur ya mboka na linga mutasa ali sekite na kombo na ye mutu wana kosela ki vie makam na linga congolais kaka na linga ko loba kombo na ete parce que sinon te bana vie lei ba obete makofi
na bosana ko na zipi kaka ayebani na zipi kaka moto na zipi kaka na boy ko mais après ça on irait moto ya kako zongisa yo lisusu ezaka papa le tumba sima oui parce qu'à un moment ba makambo ya production et komaki compliqué tant balobi ki naza maladie bato bakumo talanga boy misu baki tsoko na tombo eliputa ba ota mintingini ba kongo benga ko ni mintingini ba oluka so ba posezo kweya donc à un moment on mona soki muto aye a sololi nanga on mona ke libela aya sololi nanga mona la ti lokwa masque sikoyo tant on a kotaki ba praya na kotaka ba praya sérieusement nzambe ne mokonzi parce que oboni elanga nini soko kabwani na mutu wa za mutu munene yebanaki batu nyoso ba lingaka yeba oyina yo c'était ça batu nyoso ba linga vele ba inakinga babi fallait pas na longwa pour zwa ki temps ebele il fallait na za pour na l'air mo ngape na komaki moi ko chrétien vie eza erreur faut pas mutu asali yo abimission na miso abatu azan nzambe te mais azan nzambe assez parce que au cause de la bonne chanteuse ce que na banzembo bien té aux ono prestation bien té aux mal encadré aucune musika té yo zo mona ba aucune musika donc on a linga ba saka na vie té mais mère ouais na makambuka ya okoselo sida qu'est-ce que ça a à voir avec Kisangani la ville bon Kisangani on a ba yeba kitengala zaka ndambu ndeko na bango naza congolaise mais na moi ba demi Dakar la province na biso ya Congo démocratique tokenda ko beta kuna yaki na 95 na décembre tokelera ko sala randonnée à ville toleki liboso il y a institut de Kisangani tant toleki dans tozongi bana institut ba yeso ki 200 bandi ko wololanga sida sida parce que artiste moko oya kola kuna ya mobali ye muta intoxica ki bato kuna partir da awa c'est-à-dire on ina ibisa bino ile ko si ayebani makasi ayebani to tangi kombote o eze mission polémique te maintenant o sabino toza deux sortes d'artistes il y a des artistes oyo azalaka soki ayoki kombo muninga abando ka mikosa on dirait ba fulu bazo soina machacha ba supportaka succès baninga te alors que on se complète dans la vie. Je ne peux pas être toute seule milliabelle. On a kotanamité il y a 80 millions à Congolais. Non, désolé. Moi, je suis milliabelle. Nazana part nanga ya responsabilité yako sepelisa Congolais. Baninga mususu ainsi de suite. To se complétaka. Mais bango ana aïe bazalo kwa ba poison moko boy. Il faut intoxiquer. Même si on ko beta quelque part, au moins il faut luka a précédé. C'est comme ça, hein? C'est la musique na biso. C'est pourquoi toza ko kende musika te parce que toza na mentalité moko, toza na ba futilité moko oye et ça ko empêcher musique et que musika. Toza solidarité. Campagne mabe a ye kakawa. Campagne mabe ye wana. Ayo kaka te muto no ndiye ba lokai. Muto a lokai na ebite soka kufo biaza. C'est quelqu'un invivable, insupportable au Kokaïté. Avec ta musique d'interprétation. Non, non, comboté. Azaka artiste a supporté un succès à Baningate, a supporté à Baningate. Mais pourquoi? Dans la Zambiliabelle, pourquoi n'a pas un collègue qui soit bassi? Non, je ne suis pas la seule chanteuse. La chanteuse basée Belé Moutou na Moutou a sepelisa congolais, a côté na Mouté ma congolais, c'est tout. Yo mona ba nigérien te. So ba ke équipe ba sanganaka. Mais biso eza yango te. Ye muta intoxiqué ba to Kisangani, ça dit na za ko beta soirée. Na zo beta le 31. Alors ndé ba desiva kango za na idete. Na tshaka bango pena na mbargo na bi bango. Na ko kenda ka sukuna te ti ba bondelenga na ko kende. Na kenda ki ya sali ba combien de temps il y a pas longtemps na esi bango bo finga kanga. Sa ko yeba ke na penda munde ko na bango. Moutoua musicien, Aza Bongo, il est comme ça. A plus que démon. Oui, je vous dis, hein. Na marché monté. Qu'on se voile pas la face. Soko talikaka bizalele biso artiste. Bogoyeba, banane banane.
Les autres artistes mosusu bazaka na bango sans problème. Azo sala musala na ye sans problème sans qu'on déranger baninga. Ça va déranger yo boyaka na yo lo boyaka na yo. Papa. Aluka yo de nature hein. Peut-être de nature hein. So na Zambie il avait na sali 40 ans parce que Jeep nanga na garda rango place eza. Ce qui moi so comme là ta Jeep na sous-vêtement au comme poubelle. Tina ne ozani. Au lieu mobile ya a kota la soirée, a comme la culotte. Ça ne va pas. Il faut motoya ata la miliabel d'abord na voix. Na bi na zo mosi kitoko le kaba signo sauté, nzamba apesanga mo ba jolibilité au muto ko sepe nango. Mais mon rôle c'est pas ça. Rôle nange zali na yemba kitoko, na bina kitoko, na sepelisa public yo balinganga. Et une grande reconnaissance n'a papa Lutumba Simaro. Oui. Ah, c'est que c'est na nzembo. Nalembi na kobombana o, nalembi e. Tango bimi bato ba sepeli. Après to ko sala, mbala moko misu ba ko motala ba bi oh, finalement ba kosela ki monsango makambo eh. Ozomona? Oh biso bibale. Oh ba kosela ki makambo eh. Ba misu so ka tala nga Bila belo za mosi kitoko. Ba no sa ke mutalo ba o de ba kosela ke ba ka wala matos te. Matos. O kolisa ya wana ko. Te matos ngo na ezala. Ezala bongo bandakala. Eza nature na ngana botama bongo gitara. Belo bi ke ta pe ba kosela ka yo. Curieusement. Obi ko konda ka pe makasi. Na saka régime makasi. Omoni e ko bala na régime na ba sakwa ba pe wana. Na sala régime makasi ngana lingaka te kozala libu munene. J'aime pas trop. On a période de saga comme ironie. Na salaka 3 ans à la végétarienne. Sans colia mbisi, sans colia nini soso, sans colia musuni. Matiti ka okonda oya munene te, oui. OK. Ba végétarien po ya munene ya difficile. Et puis so li la kona matos ya okonda te. Bon, ba biso na kondi bi ba sepela raté. Parce que so na ko beta quelque part, na bina ba osala ngabo. Na baluka. Basala nga bongo. Donc na balu so na baluka ba bi ouais. Donc disons que après arrivé à papa Lutumba de la Musayo Tilelo. De la Musayo Tilelo papa Lutumba to sali nzembo ya mobali ya bato mobali ya bébé. Musu to ke na obeta na. Non, au sauter. Na sauter le. Ta mosali maman papa Lutumba la Musayo. Na maman Kulutu. Après, quand on a écouté les solos, en 2003, au Bibi c'est l'un des meilleurs albums de la carrière. Oh, voilà l'album des sucrés salés. Ah, salé au sucré. À l'ambaki album, on a au four et au poulet. Ah, merci, Wanaya. Suzy Kassé, à maestro Suzy Kassé, à Zamakasi. Même si c'est pas salé, même si c'est pas sucré. C'est mon goût, j'aime ça, ou c'est ça, ou rien. Le goût et les couleurs, ça ne se discute pas. Voilà. Mouto a lingi, mouba, son a lingi, naza amoureuse, ya moi, mouto nanga mou poussé, à ville, talibinote, nga lingi ndengwan. Mouto pas lingi, moi, c'est naza son ndengé, talié. Donc, goût, na couleur et kokanagate, que ça. C'est les sangs dans cet album, on peut la main sur Biba. Yango, hein? Les ondis. Ouais. Les ondis. Les ondis. Et comme maman bala bato. Tuba. Elo komabe. Na bolingo. Boko wana soni. Wana fait Suzy. Banyango Suzy. Na yibika ravi na asala. Usimuto ikule umulinde mwana wi. Usimuto mendo akingari bado. Mutoto. Est-ce que ça album mobile 100% Swahili? Oui, c'est possible. En tout cas, oui, sont bêtes. C'est possible. En tout cas, ils ont les trois prophéties. Soko bêtes album à bon. Bakuya kulemba kana wabo wanyi. Nashie musala wabo wanyi. Nzema ngoto sangisa chiluba na Swahili. OK. Après wana na yego mona lisusu, oyego créer, oyego chasu ba to confusion. Nani? Bellissime. Ouais. Benzi we, safari rudi we, sikiliza e. Et ça la grande chanteuse Momo Yembana et africaine Moé, nanze Momo konta pe on mélodie na kati. Kanja Kouyaté. To Yembana e droit à l'amour, aza Sénégal, malienne, azali vivante.
très belle chanson, mais on est au la clip dans mon test. Tout ça là, clip dans côté, ça c'est vrai. Ouais. Mais après, on a débrouillé au la mobile à bateau. Si quand on bêta, na bêta bien solo, papa Simarobi bon, Marie-Claire, to kono bêta na Sébastien, na kinko le kuna. Si quand on ko bêta, mbala moko ngana sakerer. Na bandi kaka. Mobali ya bato mobali ya bébé. Ah! Bato nyonso ba mama nyonso batomboki. Ah, oh baby si, oh baby si. Oh baby si, on comprend. Côté kuna kaka ba deuxième muto ba kendana. Ma soleil be ba kit. Et puis le moto ba là. Sikoyo. Moi ça liboso kuna yeka ye moko. Maman bila be yembela bango. Batika bibai na biso bango yosu. Bango so bia, oh baby si. Oh baby si. Oh baby si. Papa Simararo bimbi ya belle. Il faut changer nzembo. Parce que awa ndenge zawa, soko linge pe bate batu baza ba deuxième bureau. Da bandi kaka nalembi na kobombana. Nalembi mama Baye ko tianga ba mbongo. En tout cas, c'est-à-dire na webi na yembi pembe na ba grand wana e salinga bien. Et les lots ba jeune belé, ba la basse belé ba ko interpréter banzembo na yo na Forever Rumba. Mais na ngana tout na va to kota pena sko li solo ngo. À un moment donné to mona ki moi no pas moi si bo sa nzembo mélodie. Neni nié makamango mona na li susute. Merci na question na mélodie. Comment atomba amoureuse ya moi mu Congo na ye mu Congo central. To liaki mbongo abala. Siko azoloba o maman faut to sala featuring. Il faut siko tout na mobile na ye. C'est ça comme moi ça mutu. Ngana maman na kolinga te na déranger. Ce qui mobile na permettre to ko sala featuring. Mais azo yemba soute. Alobi asala ki ngopona plaisir, pas comme carrière. Il y a plus l'informatique. Hein? Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Alandi papa na qui est vraiment un télo. Hein? Okay. Merci beaucoup, maman Miliabel. Tous juste élément oyo et puis tous on a poto yamba chancelo azali bongo parmi les organisateurs il y a Forever Rumba. Tous ont explication en clair et puis tous aussi c'est mission na biso. Merci. Nous commençons à dire merci na bandeko nyonso bayoka kimbela na biso ya lisolo ya kitoko toyela kibino na etali ko bongisa avenir ya bana pe ya bakoko na kosombela bango ba terrain pour que un jour botongola bango bandaku awa na quartier Canada tozawa pi na Kikole Plaza na entrée plaza wana de entrée plaza ti awa esika tozali bongo za moins de 5 minutes na motuka. Et bandeko mingi déjà basi bazu esika wa mais lelo toye lisusu parce que to moni que faut offrir encore plus d'opportunités na bandeko baza na volonté ya kozwa mabele na bango pour que le batonga mapango metant mususu ba moyen ezana nous disponible té ba terrain oyo to chaki à disposition ya bino to ebi montant oyo to pesa ki to liboso. Mais après la réclamation à bandeko, après ko benga, après la proposition à bandeko belé, to kanisi était to banana no ya liboso ko immortaliser esika oyo boyebi ke chaîne na biso za la voix du peuple. Alors tozo immortaliser na no esika oyo na kombo ya cité la voix du peuple. Donc motu abonné nyonso ya chaîne na biso la voix du peuple. En tout cas, il faut boya mbango bozwa ba terrain na bino parce que ils allaient citer la voix du peuple. Donc chaîne YouTube la voix du peuple to elibino cité pe la voix du peuple et sika oyo toza ko offrir bino ba terrain na prix ya kitoko. Na etali ba prix to linga kito pesa lisusu moi sango ya kitoko pour la bandeko ba kotala biso to na ba espace etikali parce que bandeko musu basi bazu mais espace o etikali to sali to pesi bino o ba bengi promotion to sali promotion to kitisi ba terrain yango na $6,500 et na $6,500 wana nazo préciser que bo futango na 5 tranches. Donc première tranche au pesa na $1,300 américains to sali lio document au komi tata to mama lopango. Donc le pango terrain 20/20 ils en a $6,500 mais au foot on a 5 mensualités. Première mensualité ça beaucoup na $1,300 américains.
Donc soko tindi $1,300 américains na yo yeba que aujourd'hui 20 sur 20 na yo et mbongo ekotikala opesa biso na 4 mensualités ekotikala. C'est-à-dire na mois on va verser biso 1,300 tiki koka $6,500. Nde au silisi problème no mais déjà avec $1,300 yeba que okangi boué. Donc na ko senga bandeko boko tala ngai partout boya ko kanga boué na $1,300 américains aujourd'hui le pango na yo awa na cité la voix du peuple na quartier Canada na Kinkole Plaza. Donc en tout cas o eza opportunité to pesibino awa na kati ya cité la voix du peuple. Donc $1,300 américains okomi tata lopango okomi mama lopango esika oyo mai ezali esika oyo courant ezali et puis esika oyo nzela ezali kitoko. Boko tala pemeni banda ko si etongami ebele bandeko ebele basi bakoti mais biso pe la voix du peuple to yé poto sala biso cité na biso awa cité la voix du peuple na $1,300 américains. Et je précise une chose, c'est que vi makambo to yoka kezala bandeko mususu o balinga ba rater ba terrain parce que ndeko na ya ki awa décourager ki ye parce que baboye ki ko pesa ye commission baboye ko katela $500 to $300 nenga lingaki aka bebisi makambo biso moko to jusqu'au charge on a. Donc quand je dis biso la voix du peuple Vincent Chiluiz vraiment nazui responsabilité wana ndeko tinda mbongo epa na nga Vincent komi tungisa te boyebi Vincent toza déjà bato to yebi ko battre la image to yebi ko battre la réputation. Donc soko tindi $1,300 na yo basaleli yo papier na yo en bonne et due forme na tindeli yango na mail na yo au recevoir yango mukolo nyonso yo koya Kinshasa okoya okuta terrain na yo ezozela yo parce que bandeko mingi ba ko décourager bato na musika po azali na posa tango yo lobi na monta X ya lobisi ayebisi ba vendeur avant de konanga somba bino fo bokatela nga $500. So ba talisi réalité ala bimi akayebisi ndeko na ye ba terrain kuneza mabe so reza mabe place on a telemi mutasombi si terrain na mbala moko bomoni ya ngar o bo mona oyoyo zolanga ngar oyo bomoni ya ngar o bozo mona oyo mutasombi si terrain donc place na telemi 6 parcelles asombi 6 parcelles na ye awa. Donc so ezake sika mabe mais ndeko asombi 6 parcelles o bomoni ya changar o ananga chati so ezake sika mabe mais ndeko na biso bomoni atongi ndaku na ye kuna na suka kuna boko mona ndaku alingaki asomba otepe azawa pafana na Canada. Donc azan ndeko avandi pe awa na Kinshasa te avandi na Canada be botala ndaku atongi ya niveau moko so ezake sika mabe akolinga kotonga ndaku ya niveau moko boete. Donc natali sibino kaka exemple mibale ya mama oyo ndeko oyo plutôt asombi 6 parcelles na ye esiko to telemi na sima bomona ngaro eza esika donc bientôt bazobana ba travaux na bango a na bo lakisa besika mususu na lakisi parce que bango ba pesinga autorisation na bango na lakisa yango mais sinon boya ebele bo contacter ngai moko directement. Donc soki ozana temps ya Kinshasa te ngai moko naza ko représenter yo tinda mbongo epa na nga Vincent ba osala yo document na kotindela na email na yo o garder yango parce que oza rassurer que Teresa bien na bandeko batuna biso o ba problème ba comment ba chef coutumier ba wela ba mabele tout en tout cas bo bossa na yango awa eza kuti makamute o chef coutumier ko ya o mutu moko ko bima o ya des conflits parcellaires en tout cas awa bo bossa na masolo wana. Donc awa zo soma lupango na kimia nyonso otini mbongo na yo $1,300 na yo comme première avance na kimia okomi papa to maman lopango. Donc pour ne pas beaucoup parler bobenga ngai na numéro oyo na che j'ai mis deux numéros moko yanga mususu ya muninga to ko sane makambo oyo soko zwinga to ko zoyer mais mbongo en tout cas rassurez-vous otindango et pas na nga Vincent yeba que makambo oleka dans les bons. Merci. Voilà, chers amis téléspectateurs, nous sommes de retour sur notre plateau. Nous recevons Maman Mbiliabe, la Cléopâtre, la légende de la musique africaine. Et nakati ya lisolo na biso torobeta lisolo ya Forever Rumba. Oezali bongo je concours munene ezo salama o bache Maman Mbiliabe à l'honneur etika bandeko belé bako pesa le sous le coup mesengeli mais tozali na parmi ba organisateurs ya événement ngo il s'appelle les Chancelles. Mais ces chancelles, il y a expliqué vraiment un peu en détail, en fait, événement, jeu concours, ils ont les PCN pour participer à jeu concours. Bonjour, M. Chancel. Bonjour, Papa Vincent. Tu as mis l'émission de Bisso, Baouta Wapi. Pour nous remettre les solos, il y a
Forever Rumba. Ezali ni en fait. Forever Rumba, ezali concours, il y a des jeunes talents. Sauf que particularité nango, eza que les jeunes vont interpréter kaka banzembo ya Maman Mbiliabel na Redi Amisi. Donc, le concours est ça les maranango, vous pouvez chanter n'importe quelle chanson. Mais avec Forever Rumba, à la première édition, nous avons choisi Maman Mbiliabel na Redi Amisi comme étant marraine na parraine événement. Alors, les candidats de partout, dans la province nyonso ya Congo, tant que vous s'enregistrer, vous pas na biso, vous sali casting na bango, vous banda koyemba kaka banzembo ya deux artistes na biso ana. Alors, objectif ezali, premièrement, pérenniser les œuvres de nos grands artistes, les immortaliser, mais aussi de dénicher le meilleur talentueux, le jeune talent, pour le promouvoir. Parce que vous voyez aujourd'hui qu'au Sungaba jeune, mais Bisso BGB, moi je suis le directeur en charge de marketing et commercial, il y a société BGB, il y a des autres qui ont organisé concours Oyo. Ndeto talakino to Sungaba jeune, nanzela ya concours, Oyo valorisé pe maman na Bisso Mbiliabel, maman beauté aussi la tête, c'est peli. Tira au lola la plateau, tira au lola la plateau. Non, to bandi ko lola elle l'autre papa. Papa, je maîtrise quoi. Dans tous les lots en passant. Quel sera le prix à gagner pour les gens qui seront alignés à la première place? Très bien. En fait, quand les candidats s'inscrivent, il y aura des groupes. Groupe Mbiliabel, groupe Redi. Donc, tant qu'on y est au quotidien Forever Rumba comme candidat, aux oyemba banzembo ya Maman Mbiliabel, si on comme la finale et que Yondo gagné, tu peux soyo enveloppe il y a $5,000. Wow. Au oyemba au ça la featuring na Maman Mbiliabel. Wow. Boro voyager on a Maman Mbiliabel, boké Dubaï. Oh. Bo sali bo biso to tche 2 semaines. So maman moni na sala 5 jours, 1 semaine kakaye. Ouais. Et ça sera pour non seulement visiter mais aussi pour tourner les clips. Okay. Ya nzembo baroyemba wana et aussi premier wana a tapé concert public na Maman Mbiliabel on a Redi. Donc c'est un peu ça. Oh côté Redi, ok ouais, bandon. Même chose. Et la même chose. Maintenant si on a tout na Maman Mbiliabel à cause na Redi Amisi par cause la kaka l'honneur to bango ba cause la coach il y a les deux équipes wana. To ba cause la membre jury. Maman Mbiliabel a kobanda pe ko intervenir s'il le faut. Mais à banda coacher parce qu'il y aura un moment où les candidats ba kota na manoir ba répétition aux ala bango ba ozala na pona ko encadrer et ba membre jury bazali mais bango ba jouer rôle ya jury té bango ba ozala na comme parrain na marraine ya événement quoi. Si on voit bien bango ba jouer rôle ya ko motiver mutu a gagner. Donc, ce qu'on va faire à Kanaye, il y a ce motivé pour avoir pris. On a vu peut-être dans ce sens. Bon, motivé, non, mais encadré, hein, conseil, oui. Maintenant, si Maman Mbiliabel, c'est une dame. Bato va interpréter Maman Mbiliabel. Il faut pas que la base, si tout le monde ne pas moins qu'à interpréter la musique à Maman Mbiliabel, il y a un groupe. Non, Nabana Mibali. Nabana Mibali, Oyo Monica Yemba Nzembo Maman Mbiliabel bien. Aïe à s'enregistrer dans le groupe ya Maman Mbiliabel. Moi na moi so Yemba Redi bien. Aïe à Koti. Dans les alcoutes là à Malamu. Tout le monde a ba artiste musicienne mususu azo interpréter Nzembo ya Mobali. Na ndenge na ye. Donc nous voulons vraiment je ne vais pas parler des successeurs pour Maman Roya Olobabol, il y en a Koufatoni. Donc nous voulons que oui. Aujourd'hui c'est déjà donc oui. Aujourd'hui les baratés. Il faut pas profiter très bien. C'est par quel moyen bako s'inscrire dans le jeu concours? Au moment opportun, nous allons revenir encore ici pour présentement là expliquer les modalités pratiques. Au Tezara annonce dans les jours qui viennent, dans moins d'1 mois, nous allons lancer déjà ma Makamunios. Et ça en fait, ma festivité est à Kinshasa, mais et aux na Congo Mobimba enregistrement. Et puis aux ala retenir la province. Faire appel là-bas. Qui est derrière toi?
les esprits. Ah, rien. Pour maman Milabel à Zamoukiete, hein? Bon, c'est vrai que vous êtes à l'honneur, on a dit à Miss pas Zamoukiete. Mokilio poe koma boeza liloba. Toza nzamba za sima na biso et puis maman pesi biso ba conseil. Te maman pesi biso ba conseil belé. Tozo landara ba conseil wana. Donc c'est là maman micro. Oui, on a ngi c'est le micro. Maman Milabel et ça là qui yo ndenge nini personnellement parce que baimba ebelé. Vous avez peut-être aux envies ici, mais sélection on a baponi maman Milabel na événement où ça que personnellement tant aujourd'hui ça oh merci na ko remercier bango mingi na ndenge basali choix na monsieur ngai et ça lingi sengo makasi na bibon et kozala na sala moi 1+ na bana oya mikie o bazana bezo ba koma ba star ya mboka na biso pe ba pesa basimba bendela mboka libanda et que vous allez sengo makasi loko nazalo na moi énergie muke na transmettre bango pe moi mama ele moi ba secret moi ba principe et vous allez bien pour l'avenir na bango parce que maman Milabel a chaba coup de pouce pe simba kadogo azala na vina so soni mais a chaba coup de pouce la kadogo Anita Morabu c'est parce qu'elle-même elle a négligé un peu la promo mais c'était bien en tout cas aider va te belé mais maman Milabel les gens mutu mo ba na tout nos questions mo na ko bossa na hote ya Gilles Tsana et pardon ya Gilles Maswa mo pepa sika donc Gilles Tsana pe il y a Gilles Maswa non Gilles Maswa Gilles Tsana ya zani na ya zo zila yo mais il y a Gilles Maswa aba na muta so vandi na maman Milabel tout na eloko festival afro-colombien où il y a devant 80 000 personnes. Vous allez inviter kuna pour koyeba ba Nairobi ba mazili to ozaka na ba concept moko oyo sale renia kuna ayo renia te parce que zaki obeta na ba barakia ba oui ba pesa même fungo la kata ya kataena kata jeune na monsieur le maire na bango ah bon fungo la ezali ezaki bena ba pesa nga kombo la reine de Barranquilla OK kaka banzembo nanga oui, ba colombienne bazo ba nzembo nanga na lingala oui sans que ba munoko. C'est vrai. Balobi bazelanga pendant 25 ans. Ah bon? Oui. Ça dit pas wana mona ki pena munene Seigneur lay na mona ki munene ya musala na sala. Parce que ba mona image. Si. Donc il a félicité ba velo kasa bon modèle ba tena ki spectacle en tout cas bien. Ezaki bien mais bato ba memanga ko ba melanga mbongo. Oh, fallait Gilles Tsana zala déjà. Na pesi Gilles Tsana mbote place azali na staff le mobimba et bingo boss roi dollar mais awa contact ya chancel na zonge pa Dieu merci Dumbi. Ouais, merci. D'ailleurs baraté, il y a les David Monson. Tété. Avant jeune moko azo sala moins fort na ba contact et ça bien azo seconder na féliciter. Donc, Gilles Tsana na Nairobi, Dieu merci, a eu contact pour ma chancel. OK. Na CPI na contact wana. Mais dans la Colombie, on a combien de concerts au total? Na betaka na Cartagena, na Barranquilla, na nini. Ville moko ya bango kuna na betaka 3 concerts. Mais ba mela mbongo. Tous les 3 concerts ba mela. Mais répondez aux amtés mutema bala makasi. Bon. Oko exigera te ba pesa ta detier. Ba pesa ki moi mukie. Mais tant na komi kuna na fatigue ya soirée na kelala ale moko sa zwa mbongo akima na oyebi ki ndeko na biso congolais na yeba ka feza congolais congolais mususu aza soki Sierra Leone baza ba deux jumeaux ba escroc bakokana milai na bilongi et pourtant moko auti Sierra Leone moko Congo me bakokana bo po beza te wana seleka nango
Mais événement quand même il est quand événement il est canara très. Ah merci mère en tout cas na ndenge au petit éclaircissement mais Colombie wana c'est ma bella qui organise ça la passe mais question mon on a ya suka poto styliste 40 ans carrière na yo na trompe na yo ma bilabel limbisanga vraiment au fait en de warata et les gars bon pourquoi parce que dans douter hein mais en tout cas le kuta mabé ceux qui vraiment ont fêté 40 ans moi j'aimerais vraiment au Tchango l'année prochaine préparer à vos pizza parce qu'on a envie on a besoin de gros partenaires bah c'est jeune de la Likambo au moment où événement il y a 40 ans na carrière à Moutouasala ebele au peut décevoir bisoté bateau nyonso ya bongo o ba sepela na événement ba zapper à côté ata boya listé mais quand même ils ont l'événement grandiose quoi et puis et bien tu m'appelles infrastructure beaucoup moutonio sans la facilité il y a moyen qu'on contempler mer moutoya a décortiquer mer jour et puis ba paya photo ya baba paya oyo ba compagnon na carrière mutolo avait ça mangwa na kozanga par exemple si bien sûr donc ça qui déjà excusez-moi na repesa mingi merci na mukonzi mboka en tout cas papa Fachi merci beaucoup la première dame donc ce que première dame a checké le boko lingo le papa après ça il permission on dirait même on composer les matins vraiment Denise pour comme ma pire boko mais sikoyo oyebi na mokili ezalaka papa na mama oh ba yebi so que papa no yo mama no yo il faut respecter bango faut linga bango ko boya bango te so boya papa na ba parents oza na lisumu très bien c'est que maman sungaki siko tango ekomi ekoina ba makamba ba covid oui covid est dérangé biso trop ta na Suisse toke na Suisse batu basi ba futaki ba ticket tout juste ba Suisse wana na batu ba futa ba ticket plein bobeta te to beta te babi pas question ko beta bonoko bobo dele akimara papa noko bobo ya bon aza noko nanga loko alelaki poto atikala kuna noko bobo tula mwisi azaza penza donc 3 jours avant tozonga atikali kuna bona no ça fait la qui m'avait vela babité akenda poto bandakala donc atikala kuna c'est pas grave aka noko nanga eza nango gravité eza maintenant qu'on attend vraiment l'événement 40 à carré à Bilabel ba grand prêtre le Gilles Masso peut pas si kaba na pesi Gilles Masso mbote mais cadeau na ngai anniversaire na ngai nazwa kozwa ngo ka siko le banal ozoya kozwa lelo kaka nde to longwa wa Gilles Masso ndoyi ya Gilles Nsana nazwa kozwa cadeau na ngai anniversaire la ka kesi umele yaki année passée ya Gilles Masso ngate na tinda yo bonga na vie voilà merci beaucoup na pesi pe pardon nani na Nairobi na pesi Elika Leko à Élysée bambote ya oh président Élysée na bingo boss roi dollar oyi batu ba soutenir ngai bazé belé na nani Prince Fwani staff west soutien na bango tout ça la bien les moko so na ma répétition moi nzete ye moi trace ba fille ya ba musicien ça la bien merci na ba fan nanga ko garabene lo ina ba Denise oh ba lo bongo merci beaucoup Moutali Kassou, merci chers amis téléspectateurs, merci maman Biliabel, en tout cas tu peux se loba, message à ceux qui ont ni pour na Forever Rumba et puis moi bambote na bandeko batalio na émission na biso. En tout cas émission na yo penza merci mingi Vincent, émission na yo kitoko mbali boso na leka. Vraiment. Na sepe une émission makasi ba fan nyonso balanda émission en tout cas na pesi nous ba bisous place bozali. Alors Forever Rumba ezali pona ba jeune fille na biso ya Congo démocratique mobimba baya soki ba moni adresse numéro baya kokomisa po bazali avenir ya Congo démocratique ya lobby nga mama Bilabel na kozalaka na bino tite po tananga soki ekoki papa mandefu moto akela mokisoka beinga na keme bino bokotikala bo continuer ko simba flambeau ya mboka en tout cas boye ebele province union surtout boya ebele merci na yo Chancel. En tout cas, merci na BGB Sarel, merci beaucoup. Na papa atikali kuna Yann Bongibo.
napesi yo ba Yann Mogibo. Yann Mogibo napesi ba biso ebele. En tout cas Mutalikas na sepeli ya trop Vincent na sepeli ya trop. Merci maman. Muto azana ni na caméra Daril. Merci na soki longi na bi mabe. Merci beaucoup Mutalikasu. Ouais, quand on a fait ça, on a fait ça. Gilles Massoa, on a fait ça trop, on peut passer quand mère a bien zoé pour mon anniversaire na yo lakaki. Ah lakaki nga. Boss Tanguy Brice Lulendo mambi la belle yo. Atakuka. Boss Tanguy Brice. Atakuka mambi la belle. Papi Gibi numéro 10, numéro 11 aux États-Unis. On a fait ça na maman Clarisse et puis pour finir Gary Iwele GI en tout cas yo yangwana. Merci vraiment. Merci na BGB. Na Bossanaki. Docteur Jeff Njad, il était à don de Dieu, docteur. Ma bisou et belé. Mais oui, mais quand on émission comme il était dans Sougo, moi qui était dans Sam de Madame, on dérangeait. On dirait mon bébé, Nagizoka, Azana et Kaka. Il y a un monde à rater, mais Azaka. Docteur Jeff, en tout cas, il y a oui. Merci beaucoup, na chancel Yann Bongibo, pour na Ikanissia Mouné de Bozui, à honorer. Maman Nabiso, débabi et nous vivant, il y a un petit l'honneur et puis d'artiste émissaire et Miss. Na pesi ready à Miss. Ba il canto ba bisou angwana. Je pense que prochainement tu auras l'occasion, il y a ready à Miss pour te décortiquer comme solo yo. Merci na Dari Diwanté ça. Par contre, c'est ça au caméraman assuré puis tous les abonnés à la Voix du Peuple vont continuer toujours comme ça sur confiance ça va pour émission de Rossel Labino et surtout Boutalika pardon s'il vous plaît et surtout concept Oyo. Vous insistez, vous décortiquer je pense que vous rejoignez le prochain numéro de Sima. Avant caméra 4, oui. Daryl, ils sont prêts. Mais il y a une personne qui a vie. Oh, mais nous avons une frise. On a vu qu'ils ont payé vers l'eau. Extrait car après, tu as dit. Oh, Kamunga, oh, Benga Kanga, Bela Bela. Oh, Kumisanga, la miso ya bato, Bela Bela. Oh, bella lei. Oh. Sucré salé. Même si c'est pas salé, même si c'est pas sucré, c'est mon goût, j'aime ça. Ou c'est ça, ou rien. Voilà. Merci, on se revoit prochainement. Bye. Ok, bye. Mbote na biso bandeko, ngai docteur Pichu Tondele, naza pharmacien en formation, naza formation na université à Kinshasa na faculté à pharmacie et puis na sali ba master na niveau ya université Marien Ngouabi pe na niveau ya Canada na transformation des agro-ressources et puis préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles. Nazali ko œuvre na laboratoire CRMTA ou ezali laboratoire médecine spécialisé na production ya ba phytomédicaments, c'est-à-dire ba kisi ya partie ya banzete na biso ya Congo. Ba kisi nyonso o bozomona awa na CRMTA et subir ba essai toxicologique et puis ba essai clinique ou ils ont ça la différence na biso na ba tradi parce que et subir quand même moi ba étude et puis ba kisi o ils ont la CRMTA ils allaient homologuer la ministère de la santé c'est-à-dire ils ont la autorisation il y a mis sur le marché na niveau ya mboka et puis libanda ya mboka ba kisi oyo tozo produire na CRMTA et puis ko komama na n'importe quel médecin partout à travers le monde. Dans le laboratoire CRMTA, nous avons deux branches, branche cosmétique et puis branche médicaments. Dans la branche cosmétique, nous avons dulci au collagène, pour ça, il y a un sérum, un savon, pour le traitement, il y a un tampon, un ndouta, un ride, un poche, et puis un cerne. Nous avons dulci réparateur, pour ça, il y a un sérum, un savon, on peut associer gel douche pour le traitement il y a un bouton et puis pour réparer le poissonayo. Tout ça on a dit 6 cheveux pour ça les lango huile nango na shampoing nango pour le traitement il y a cheveux abîmés, cheveux haut et baby, cheveux colorés, ils allaient ko botisa suki noki et puis ils allaient ko retarder repousse il y a cheveux blancs. Tout ça pina parfum na biso o to sali à base ya banzete na biso ya Congo. Spécificité nango ils allaient ko kitisa yo stress na kati. Na branche médicaments,
tozali na meamycine sirop comprimé oyo ezali kisi na biso ya bamibe balevure eza anti-poison ezali kotraite baproblème nyonso ya libumu. Tozali na kisi na biso diazostimile oyo ezali kotraite badifférentes formes ya impuissance sexuelle totangi éjaculation précoce, dysfonctionnement érectile, manque ya libido, azoospermie. Tozali na kisi na biso zingenalis supo na comprimé oyo ezali kotraite badifférentes formes ya hémorroïde interne na externe ezali korégularize mpe cycle ya bamama. Tozali na kisi na biso sensifos oyo ezali kisi ya malaria présenté sous forme ya sirop na comprimé. Tozali na kisi na biso meamycine crème oyo ezali kotraite badifférentes formes ya maladie oyo ya ploposo bamycose oyo esalaka na makolo ya bana mibali, maladi ya mpesema palata epai ya bana na maladi mosusu ya loposo. Tozali na diazolex oyo ezali kotraite badifférentes douleurs climatismales, badouleur ya mokongo, paiement, allergie au pollen. Ezali pomade oyo tongoli kombo ya papa na biso tondeli ya zolo. Tozali na meamycine crème ndenge na tamaki. Tozali na allium oyo ezali kisi na biso ya tension ezali kotraite hypertension. Tozali na borex oyo ezali kobomisa système ya bapapa ezali kokomisa yango molai mpe monene. Tozali na menga kisi na biso ya makila oyo ezali kozongisa makila na bato oyo baza na problème ya anémie quel que soit son type ya anémie. Et puis tozali na tisane Dr Maxon oyo ezali tisane na biso ezali kotraite bamyome, bafibrome, kyste ovarien et puis basi oyo baza na problème ya kobota. Tozali pe na diabétine oyo ezali kisi na biso ya diabète et puis tozali na anti-poison na biso oyo ezali koneutralize poison na kati ya makila.